Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Makome lobi na biso lela na baye bazali kolela bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso toza awa na William Bout tope na église armée d'Isali oza na Kasai awa na Kinshasa tozali kokabola mawana libota ya mama Ngongo Rachel tope ya Major Kita Mama Major Kita oya tiki biso azali mosali na Nzambe na armée d'Isali yango bomoni balobi basali na Nzambe balelaka bango awa toye tolela kasi oya basusu ezali matanga ezali pasi bokabwani kasi tozokumisa nkolo pamba te Major Kita atiki biso na 93 ans Major Kita azali mosali na Nzambe na armée d'Isali atiki biso na 93 ans suite ya mwa maladi moke tokumisa nkolo lelo ezali mokolo ya koyemba mokolo ya batémoignage mokolo oyo tokumisa Nzambe oyo apesa biso Major Kita ye nde azwi tozali awa na armée d'Isali tozokoba reportage na biso elongo na Nathan Kifuta. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila Nzambi kezi la zenoko Etisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zila Nzambi kezi la zenoko Etisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Maman tiki biso na âge ya 3 ans 93 ans 93 ans ndenge ba ndeko français ba le bac et yebisa biso na maman belaki oui maman a belaki mais ça qui crise donc ça qui est brutalement nouvelle il y a mort il y a petite sœur naïe va jouer directement après elle tant on annoncé à Léli à sali crise mbalamo crise à continue AVC alors il y a un petit mémier qui n'en a liwa Maman Major Kita asali Nzambe tango molai na armée d'Isali aboti bana ebele azali na bana boni oui on était nombreux mais totikala 9 on était une douzaine totikala 9 avec 62 ou 63 petits-fils avec 49 je pense arrière petits-fils avec 4 ou 5 arrière petits-fils. Donc c'est pour dire... Oui, 4e génération, elle a vécu. Au moins, elle a 15 ans, 16 ans, donc elle a vécu. Elle a fait son temps et nous a bien éduqués. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée de fête, une journée de célébration, une journée de... Oui, c'est une grande journée de fête. C'est pour cela que nous sommes là, en train de louer Dieu, de l'exalter, de le glorifier, parce que
nous sommes très reconnaissants envers ce que Dieu a fait pour notre maman. Pas seulement pour elle, mais pour notre papa. La Donc, famille en toute général. la famille en général. C'est pour ça que vous voyez cette multitude de gens, parce qu'on a fait alors à ce qu'on puisse être à l'aise. Donc c'est la joie. Nous rendons grâce à Dieu, nous vous présentons des sincères condoléances. Oui, ainsi qu'à maman Betty, oui. et lui qui nous suit Oui, aussi. ces condoléances sont transformées maintenant en joie. En joie, Oui. Au début c'était la tristesse, mais maintenant c'est Maintenant transformé c'est la en joie. Voilà pourquoi je suis en train de sourire. C'est la joie. Tu as vu que maman qui peut marquer place à Kimia. Vraiment. Na kimia vraiment dans Kolo. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est là, je disais, on est en train de célébrer, on est en train de chanter pour la gloire de Dieu. Dieu qui nous avait donné maman Major Kita, qui est décédée à l'âge de 93 ans. Elle est partie, voilà, il est parti. Je pense qu'on est là, maman Betty, nos sincères condoléances. Maman Major Azem Tabatignon, soit Togo Zoapé Ban, Mbote Ayote, aïe, tous on est comme ça, ah, bazo kenda, et trésor, tous on est là. Mbote Aya, les condoléances, je peux bien Major Kita. nayebaki Vivi aza camarade na ngai bando ya pa na bango mama azalaki koyambanga vraiment bien vraiment azalaki mama mo malamu mama mo social yango na baifona ya kolala na matanga na ye Maman akufi na 93 ans. akoli bato malamu nde bakufa na age wana Ah, donc eza fête en quelque sorte tokumisa bon eza fete ya mpe kaka mpasi na motema mpo nde tomesanaki na ye Okabwani. Merci Aya. Te présenter ma sincère condoléance pour Vivi. Toza maman Mpandi, nayebi te soki mbote maman. Mbote. Mes condoléances. Merci. Kombo nani maman? Maman Emily, Maman Meli bwandeni na mama Major Kita tiki biso. aza maman nanga. OK. Ah. Et disparition to pe bokabwanya na isali onde. Esali pasi mingi. Po tondimaki te ke akokende malgré âge na ye. 93 ans. Na 93 ans wana tozalaki kaka na besoin na ye po azalaki mama kati na bamama alors etungisi biso makasi po na bamama nyonso toza na bango nyonso bazokende alors ye mama tozalaki na besoin na ye makasi Lokola Nzambe tokumisa nkolo Major Kita asalelaki Nzambe Nzambe ayamba molimo na ye apema na kimia. Komona ezali mama Ngongo Rachel. komona ye mama Ngongo Rachel Kita mama Major Kita Rachel. Merci beaucoup. Molimo mama mpe makimia oza makasi mingi. Merci beaucoup. Voilà, Yanatan, on est là. Je pense qu'on va encore suivre le programme Ezoleka, bon tozonga, toko baliso na biso, toko lela, toko jibile, toko kumisa nkolo, pour Major Kita tiki biso na 93 ans.
ya mawetita fonzambi kakena koko wetisola nzila iu nasadila tilanza nivo ya satana wetisola nzila iu nasadila tilanza nivo ya satana mabanza mamekei mabanza menoko tilanza mikezi azenoko etisanilanga koso utangudira mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zenoko etisanilanga koso utangudira mambunga nemuketika unapasingetita dada utondele umatanga ngetita tondele unapasingetita dada utondele umatanga ngetita tondele umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele mabanza mamekei mabanza menoko zilaza mikezi lazenoko etisanilanga koso utangudira mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zilaza mikezi lazenoko ekati na kokosama tozwi elonga be yesu akozela biso na bokonzi na ye nde tokotika nzela te ya mibeko na toyebi yango na kolakisa kino na suku elongo na la fafa
Biblia na biso kotanga liloba na Nzambe kuna na mokanda na Petelo ya yambo.
wana maboko peti mpona komaki sikoyo kumisa nzambe betela nzambe maboko mpona maloba kitoko ebimi na nzela na loyembo oyo epai na yo nzambe nde tobondelaka meme epai na yo liboso na mikakatano na mitungisi na mapasi nde todelaka yo nde pour la souvenir, wana tata major kita na mama pamoja na Mbanzanzungu aux années 72 abisalelaki 5 ans azwaki affectation mpo bakende bongo papa yazwaki nzela kolongwa na Mbanzanzungu koya ntina quartier général. À l'époque c'était le colonel de guerre, chef de territoire ya kosenga audience kosolola na colonel kolobete tikela ngai batei wana po batei wana baza batei malamu koza e colonel akotuna meko me oyo sergent oyo akutu bakaoza kosenga motei kwateleke na mitage ya lobi baza batei malamu tata na mama tika bango baza kosala mosala kitoko. Et colonel a voulu voir. Mais la caméra, vous allez dans la rue, vous allez à 16 ans, vous allez pour vous et vous savez, il a été l'officiel qui a la cause pour la et à l'image, d'abord, papa, maman, on continue juste dans Mbanzanzungu, pour ça, il y a 2 ans, dans notre officiel qui est à 7 ans. À officier, il y a des bâtis. Na bongo nanga na bomwana nanga ya liboso ezalaki papa na mama kita na motino nini nazalaki mwana moke abo mama azalaki na habitude po akende kotikaka biso ngai na petite sœur na ngai kuna na ndako tata major kita bango soki bakokende mobembo mosika ya 2 ou 3 jours tokokende kotikala kuna to bakokende voyage à Boulaï, ngai na petite tokei kuna epai ya papa pe mama major. Mama major azalaki kozwa en charge. Alors nazalaki na habitude ya komekola tata major kita ndenge azalaki koteya mpe kolakisa nzembo. Je crois que famille ezali wana bayebi nzembo yako mingi fumwe ayayo fumwe. Alors voilà azoyebi mama azoseka ezalaki esengo bokonga naza koloba anga vraiment mpona kobaka bote wana nazalaki nano na ba 6 ans ou 7 ans. Alors komona soki nazoyemba mama major akomona niti aza derege azoloba ata major amwana yo ndongi kaka abimwana oyo akozalaka bote siko ngai nakomwana nazondiba nakozala bote metan napona tere timote lisisite mais ezalaki aka plan ya nzambe. Donc mama major azalaka kozwa biso vraiment na charge kotikala kuna à l'époque directeur ntungu tokendekala kuna kai pa mama major. Alors okoli kaka ezala molai te wana tokaki kokola lisusu amadiasi ngelilolukala mokado mitikala loni ngana kozala kotei te parce que azalaki akoinsiste. Alors voilà nakoti effort tokini poste na ngai ya liboso kingudu epai wapi poste voisin na bango bazalaki na kitaki
Wana mwana kinga Maliasi Andomi betu Amwana betu Anzambi Ngeni zila Donc Nzambi akusinzeleke Koma kaka mokeli Tunavua pia mkadema ya mwenene Kona zosote kaka mkadema ya mwenene Mkadema mwenene Eza la meme na nzela ya kuzua mwasi Afokibwa kimakasi Kona salaka 7 ans Comme officier célibataire Alors Mama major, Mayese ndio kungoni nsoni kwa Mayese. Donc, voilà qui a un cadre comme il est. On a merci à Mama major, Kita, à Moussala Kitoko, où il y a votre Moussala, katikati na bomo yaka. Nanzela ya mope, on a bonne wala kisanga wala ya papa mabasa na famille major Kita, papa boya kopesa mwana Kongoya Kita. Le petit frère ou la petite fille a 2 ans passé. Donc, Zalaki, on est comme Nene, et il vote à Nene, Nzambe, à Pepisa, Moussa de Kenya, on a Bougam, on a Moussala, il y a Madame, on a surtout pour Nanga, Nanzela, Moussala, Nzambe, Nanzela, Nakimote, on a Zamba, Amen. Amen. Parmi les bateaux, il faut témoigner. Et ça n'a tina, puisque ngai nazali mwana moko, oyo na kikoli kati na maboko ya papa pe mama Kita. Coïncidence, oyo asili koleka, ye mpe tozali poste moko d'origine, ngai mpe poste moko na papa Mayasi. Basali yango pamba te puisque papa na mama Kita c'est difficile ya kolobela mama Kita lelo sans mpe kolobela papa Kita puisque bango bazali couple mais toyebi baofficier basala misala ensemble. Ngai nakoyeba mpenza bien papa na mama Kita kosala bango relation makasi wana na kokoma jeune soldat. C'était aux environs des années 69. On a commissionné le soldat. Bongo, avant de la mission de la jeune soldat, je me souviens, c'est là qui voyage de maman Péké dans la lieutenant Williams à l'époque. Avec une lieutenant. Elle était très jeune encore. Bongo, je lui ai dit, vous avez un guide. Au même moment, papa, et papa capitaine Kita a dans la classe pour avoir groupe de la jeune soldat pour enrôler à Yoka, Bango, réciter engagement à Bango. Moko, tous les cas, ils bossent ensemble, après Moko, pour réciter Malamute à Tio Pembe. Malamute à Tio Pembe. Voilà aussi si pour réciter. Va retenir peut-être une vingtaine. Bon, moi, dehors de ça, à même plus une église. N'a pas manaillé de quelle église. Directeur de la mission de la terre, on a papa Jean-Marie Mbimba, il est pertérimé Pembeni. On récitait engagement et civilité à l'objet, Pesangaï, verset où il y a Bible Yolinga. Ah, il y a juste une limité comme ça, la ligne. Chaque fois que vous au petit combo nayo, au travers combo nayo, à au verset biblique pour mémoriser yango dimanche au temps. Je garde ces versets. Depuis que je pose na kayango jamais. Gaï a fait ça verset où ils ont 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15.
puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors, voilà, nous allons répéter encore le soir, il y a dimanche, voilà, il y a samedi. Dimanche, là, il y a une maman major, maman capitaine, Natama, Azaka, Pemé, Nabiso. Ceux qui vont solliciter, vont l'arrêter. Pour l'homme de Boye Sol. Maman capitaine, voilà, tu sollicite, tu récites madame. En le biso, la souka, la biso, bino kenete. Donc, la tia-mi, mais beaucoup de gâté. Nathan, on a limité comme Maya, c'est ce qui va me gâter, puisque la air, on a me gâté, sur lequel va t'embouter, il faut que maman capitaine. Jeudi, la dimanche, c'est-à-dire jeudi, dimanche, et c'est là qui fait qu'il me gâté. Et ce qu'on y retard, on va me gâter. Mission chaque dimanche, nous avons oublié de les kids. Bongo que le tomo avant qu'il te sauve la deuxième carte. Nazaki na batata, maman, bazako pesa na bongo mikate. Bongo ceux qui na zumi kate wa na somi na kani kami na basache, wale za basache te makasa. Donc kani kani alors ceux qui 5 ceux qui 4 na boke na koya na moti na mboka. Bon na pesa na mboka. Mais nazako sala nini? Ceux qui maman capitaine, il y a des gens qui ont des francs, il y a des gens qui ont des balais. Voilà, il y a des balais. On a des moyens, ceux qui ont des longues capables de la classe, na Fogol. Il y a des gens qui ont des longues. Comment nous connaissons ce bandeko? Maman, n'a papa, qui est des physiques, n'a pas de mission. Parce que pour nous, il y a des gens qui sont maman. Moi, on a besoin de bêta témoignage de Toko Mikata, tout le monde peut se Mikata. Maman capitaine a réfléchi à Mikata, il a fait se Mikata. Nous avons fait se Mikata, il a fait Mikata. Nafa, na gâté na l'équipe, quand on a Bakuna, a Benga Yoyaka. Yo, Bamatabis, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. C'est très compliqué de Mazana, par exemple, Pipouni, pour papa, peut-être papa va jouer à l'hôtel. Tiens, moi, ce n'est pas en vain, papa, ma base à Boya, puisque poche de Mataki ma casse. Oh, il y a un pota, il y a un pota, oh, il y a un salabo, à sa malade, ce qu'elle n'était pas papa qui t'a dit, la vérité, et à l'immobilier. Pour poche de Mataki ma base, tout le comment il faut à partir de la maman. naye bisibandeko omoni papa wana mama wana keba azwi ngai nazwaka mikate matamino nalia désormais nakosala konsulti nakakanisi aza na ndenge ya koyeba mais finalement j'ai compris que non tata mwasi mutatekaki ngai mama kita tolongwe ngana tolongwe batanzungu na keki mudi bango te balingai kaka na diete mabimba tena ke de mudi balingai tena ke na batanzungu tena ke de gombatadi kamba tout ça o bisoki okekuna okutanga te soko monika mitinga ya zamba batumbi ozongi mboka na keki musika para nini kete de konaka ndala na dika kuna to continue Okola, continuer. Voilà, Baye Kapinda, Njili 1, nous sommes ensemble. Et aussi les classes. Et aussi les partenaires de l'Éducation supérieure, nous allons pour ça. Mais, nous avons une date pour nous n'ayons pas, nous n'ayons pas Njili, nous avons 10. Nous avons fait la caméra. Nous avons dit que nous avons fait la Njili, nous avons fait la alors, non, il faut nazwa Jean Tofan. Mais pour la Sénganzela, si Jean de là, Sénganzela pas par an. N'a pas dit papa, on va dire, oh, moi les habitants. Mais il y a ça maman.
n'était pas maman ozo c'est mon bien ozo le paradiso ndenge ba la forme ba continuer ba la c'est-à-dire information à titre d'information mais beaucoup d'ami voilà na sosola qui degré à bolingo oyo papa na maman bazaki na ko bazaki na bilenge mais ba autoriser ngate ko fana na papa Jean ensemble pendant plusieurs temps qui to bari to zaki ensemble wani zaki jari ya bolingo ou bien attachement au papa na maman soit bazaki na considération envers lui papa na maman ati ma maman kita azalaki mungu ya mabonde ata okeko bana mais bokoki kozonga te soki abengi bino te bokoti na chambre bofukami ye alati litamba na kobondela ndenge bana ye salobi bazali bato oyo bamarkaki contre na biso na mabonde e nzambe mpe asalelaki bango nzambe alakisaki alingaki bango mpe alakisaki ndenge nini ya kosala mpe ndenge ya komanifete mosala au travers basile biso toza kopela mama ya saboni kolobako toza kozwa novalgine te toyebaki yango te tokoli wana soki opeli kaka okimi mbango bato bakita okimi mbango bamama kita bakobonda mpona yo akopapare bafixe na ye apapoli bafixe okomona fevre esili. Et c'est comme ça, c'est ça qui avait fait la force de Papa Kita. Maman a débattu. Natanga Souka, au monde de la guerre, ok, aux autres, c'est que sa maman, wapi Kouanga, il y a tous. Il y a tous dans ma casse à la Kouanga, mais qui n'est pas mal. Bongo, wana maman, il y a ça qui fait les crises. Aïe dans le centre, les gars qui ont tout le monde pour mais tout le monde a été maman, première fois à l'acception aussi de Bito. Tout le monde qui a dit pour boucher, le bien, c'est vrai, nous avons Azabou. Mais nous avons Azabou, nous avons ma casinaïe, ils ont bisouté. Quelque temps après, tout le monde est de maman, santé et change. Et on se disait avec mon frère que non, il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir, mais nous avons ça. Tika nous avons ça. Et dernier jour, comme il a passé, il y a Jean-Louis, papa Bondeli, na Bondeli. Voilà, Bondeli. Mais après, la Bondeli, qui est aussi ici, à celle que moi, si. Il y a quelques bien de Dieu, il a dit maman, maman major, maman major. Juste le zoom. Tout le monde dit, si nous ne pas. C'est un autre bâti, nous avons ça dans le canal, et nous avons fait à ça dans le canal. Mukana pardon na mutuna lelo biso bana ya mama kita elika na biso de mama na biso azongi na nkembo penzabe akoyamba ye puisque ça la qui les faits simples d'avoir fait au moins 93 ans na kati ya mabele ya masumu elakisi ke mama asala nzambe tika mama apema na kimia. Amen. Docteur di matrimonio sono sanitari to polisi kale. Merci. Professeur Fela. Solo bandeko na ngai batata nga ba mama na ngai pe bara na ngai pe bakoko na ngai to bakokolo. Nazali na isengo makasi lokola nga mama Jodi Kita na teni myawa. Na mkolo moko dolari na ndako. Tokuma na 5h tolingo tokuma na 6h. Na yoka mwana la mushingai. Mama lamuka. Nga lobi nini yangu? Oh, obosa ni. Kada lobi na bosa nini? Ya lobi oyebite mukona lele nga impenda bosa na ngada yebite. Mwana bandiko yemba. Bango bandeko bazake na pongi, bayoki ndenge wana bango nyoso balamuki, babimisinga na salo wana bakomi kobina, bakomi koyemba. Bonga ezalaki koko moko alobi koko ngara zoke na musala yaka noki na zwa yo foto ngana lobi foto yango kusala nini. Alobi na kuzwa kaka foto. Soko yo kusala mabe ata mabeta malamu de kamizalite. Koko azwinga foto. Ne foto wana ya zwaki
batelefone na bango ekuma na makambo ebele apansi na bandeko na ye nafandi nakomi na moi wana nayoka oyo abengi ngai aza koyemba nayoka koko oyo abengi ngai na baza musika na baza pene bazalaki kobenga ngai nazalaki na mokolo na esengo nasepelaki bayaya na ngai bamama na ngai mama natondi na esengo esengo na ngai ezali mpona kolia komela te kasi esengo na ngai ezali lokola nzambe abateli ngai na bambula wana naladi mpasi mikakatano bwari makambo nyonso nzambe na ngai atikaki ngai te nzambe na ngai abatelaki ngai alobi mwana na ngai ata pasi ezali ata kobanga te nga tata na bino nazala na yo elongo solo bamama na ngai na wana bakoko na ngai oyo bayokaki makambo wana bakendeki kosangana kati na bango koko na biso lokola akomi na bambula wana siko tokopesa ye nini na muntu moko azwaki likanisi lokola koko na biso tosepeli mpenza akomi na bambula wana tokosalela ye feti ngai nayebaki te babomelaki ngai bango na bango na baza musika na baza kobongisa ezali bana te bakoko na ngai bato basali mosala oyo bato basali si fete yo bakoko na ngai basali nga koko na bango fete nde bamama na ngai esongo ezali na ngai nasenge na nzambe na ngai lokola batile nga na bambula wana esili sikoyo akotika ngai na mbula nazo kokota nzambe akobatela ngai eloko ezali bakoko na ngai bakokolo na ngai baya bazwaki likanisi babatili boko na poshi baya mosala yo nasenge mapambo lepai na nzambe apambola bango esika bango babimisi nzambe atondisa nzambe azongisela bango po soki ezala bango te likambo oyo esalama te bongo natondi nzambe na ngai apambola bakoko nyonso bisika bazali ata azali wapi na bakokolo nzambe amona bango natondi nzambe na ngai natondi esengo na ngai ezali mpona kolia te mpona nini kasi nayebi te nzambe na ngai kaka moto azali kobatela ngai mama Jean azali kobima na kati fanfare ezali kobeta mwa eloko na famille baninga
Otika panda, bovandisa ye.